Maman tango zo mema mibali na kachanda. Changement des hommes. Baba maman. Mais basali musala kitoko te na communauté. Theresia na 7e na bana na 7e pour 7e mutabandaka ki azana ba voice. Ki Theresia nga na eseki yo Theresia zonga kendina ko éduquer ki na yo na mwana na yo o ba memi dossier famille ba ina na réseau. C'est donc au moment que même Theresia est-ce que c'est important à kokota na kati ya bêtise ya 7e ko ya koloba que sorazana biloko amowe abimisa. Apparemment epikaka mère à chaque fois qu'on parle de Theresia bangani. Te ponga na nga yamba Theresia ya kan orchestre héritier de koluka gérer spire. Ngamna oui amel fazo ya répétition ngamna zovana. Et tola mukato susu mwana na yo propre. Aye kofinga mama leki na ena media kotal sabiso ki les na mwana na ye pe propre mwana Theresia leki na be monsieur belé Theresia atika na kolandela ba voice ya Suzy azonga sala musala na ye ya ki mama abandela ko éduquer leki na ena mwana na mwasi. C'est important ça, c'est vraiment très important. Ngai tinati mwana nga koyaka media te ata makambo zondo nga bakanga ngati bana mape bakoleka na media. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Saratola Télévision, les abonnés de Top Media Télévision, mbote na beno. Moi beu tozo linga kosola makambo ezali na nzela makambo oyo ezali ya bien nakanisi na attaque nanga. Vous avez compris que nous voulons parler na Italie ba comédien yambo kanabiso lelo 40 jours depuis jour pour jour depuis la disparition ya ndeko nabiso Suzy Bantu momi de nous Suzy de Dieu wana kombo na yasika avant kufa oyo abanaki yebisa biso to banda ko benga ye 40 jours ekoki mokolo mwalelo. Mais depuis la disparition ya ndeko nabiso makamunini etikali na sima ya liwa ya ndeko nabiso na yango bomoni na émission o nako invité maman Theresia parce que trop c'est trop depuis makambo donc ebandi. Il y a toujours les noms de maman Theresia o bato TikTok ba benga ka matisa ezo mataka likolo ezo linga ko kitate et puis na maman ebakata oyo bazali ba mama bana basia batu bazali pe na ba vie privée na bango oyo il faut to respecter yango. Voilà pourquoi ngana yaka so etali makambo etali ba mama pona ko tia ba pom pona ko luka moyen ya ko luka ko boma moto parce que zali malamu penate ba comédien bo zona kiti bo fandana parce que vidéo oh, il faut été ya bino et puis to kenepe na ngambu ya maman Ursule Pechanga o azali une fierté ya Afrique une fierté ya Congo une fierté aussi ya groupe Simba. C'est le Congo qui gagne, le groupe Simba qui gagne, c'est le théâtre congolais, c'est là les artistes congolais nde bazo komata lorsque nazomona mama Ursule Pechanga na kati ya scène na Nollywood na Nigeria ezo sala eloko moko bien to ko aborder pe sujet oyo etali bandeko na biso mosala malamu ba mama dina na bazo ko sala na ngambo wana na film na ye ya malamu o ezo koleka déjà na kombo ya légitime défense o déjà donc eza na chaîne na ye lelo pe na zo informer bino que Poutine ya écriture ya théâtre à Congo Belvi Kondi filmé au binombo banaki ozela makasi na kombo ya mon âme ne pas partie et kozala disponible lelo na Belvi télévision. Allez sur épisode de liboso ya film na makambo ezali ebele na kati ingénieur je suis azali sima ya caméra soki to lo langage moko to meka kozona maman Sarah to meko solane pendant 30 petites minutes oyo poto luka moyen to ça la mise au point ya émission oyo par rapport à makambo ezoko leka tout autour ya ba comédien mboka na ngai. Sarah mbote ngalapa mbote bonne santé. Oui Dieu fait grâce hein. Dieu fait grâce. Mais Sarah oyebi ke eloko na comprenate tozaki na depuis tongo o troisième émission mais natuna yoka santé et puis yo peut donc répondre à Dieu fait grâce. Non ça la concerne Dieu fait grâce. Voilà 40 jours aujourd'hui hein, il y a Suzy Bantu momi depuis sa disparition. Qu'est-ce que tu peux koloba na ba comédien na bandeko pe misusu babanaki opanza bilamba babanaki koloba mambo ebele lelo enfin 40 jours pe koki ke Suzy Bantu azaka kanasia mabele to monaki ba prophète mi susu koloba ke to ko sekusaye to ko sala boy 40 jours c'est kokiti
C'est coquille. Bah, bon, sexualité ndeni. 40 jours et coquille, donc, souci bon tout. Mon dit, mon aé, et paiement. Mais na kimiate, et paiement kaka. Mon dit, mon aé, paiement. Mais, bande qu'on a besoin d'artistes comédiens. Surtout au bazar, qui ont bien un meilleur ami. Il a évité ceux qui héros. 40 jours en ceux qui bazar déjà pour n'a pas de soucis. Ceux qui vont préparer manifestation, ceux qui vont faire quelque chose. Tu as évité pour ceux qui ont mais héros internet. Et la moto. Mais le quoi héros, tout le monde sans suite, photo, l'autre côté. Non, mais je venais de parler avec Fatou. Elle m'a dit qu'elle partait déjà. Et pas Basouzi, une façon à faire l'année Kunati 17h à Zonganenda. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas une organisation. Organisation à 40 jours, exact. Dans le cas, organisation à Kolela. Ok. Donc organisation à 40 jours, exact. Mais au moins tout le temps, l'organisation à Kolela, au Balela Kiwana. Fatouka Yembe, azo l'acceptation de combien au Souzi azo compté na vie nae, azaki master nae. Teresia, okete, ezaka mutuna na nenga mabete soko okete kende parce que yo olinga ki okufa, yo komaki rouge lokwa indienne pona kolela Souzi. Alors, Souzi akufi 40 jours ekoki, to mona yo pe kuna na 40 jours et kozala malamu mingi tati. Mais ce que kaka lokola pe ok na ngambu ya maman Thérèse Yawana Saratola avant que 40 jours ekoka maman 7e bagarre ayela ki biso awa pour dire que azali na ba audio o asolaki na maman Souzi avant akufa na 40 jours akotia ba audio na théâtre congolais et kopanzana et il y a même pas une semaine bango mi balé na yina maman Thérèse ya guerre et bandi kaka à propos kaka ya même makambu ya maman Souzi bantu o qu'est-ce qui est caché derrière bazo ko banga nini par rapport ya disparition ya ndeko o et puis bazo wele la nini maman Thérèse ya na maman 7e bagarre ba mikolo antadi ba mikolo ba sœur wana mona wana baba masa na bisuti ba mikolo baza ba maman ngana benga bango ba sœur te ba maman te bango balinga ba sœur te mama po ya kolekelo émission lo bakinga na bota yo te mama ngana benga bango mama pona yi ba misusu na yebi ba âge na bango ba mama baza ba mama baza ba mama ba botanga ko parce que déjà ceux qui otali oh mais je vous jure c'est qui ba mikolo non maman top zela maman top sa première fille Thérèse ça pena mukolo ko yepsanga maman top sa première fille te toi na télé maman top Thérèse obota oh maman top maman Thérèse yo kaka akobotanga aza maman et pas nanga oui mais aza maman elle a plus de 40 ans. Donc, azo qui n'est peut-être na 50 nandambu. Donc, aza déjà maman. Oyo, le lope ce qui a botaki nandenge ba maman na biso ba bota biso na ba 18 ans, 17 ans donc à l'époque à cause à peine à moi à cause à peine à 35 ans, 36 ans ou 33 ans. Donc, c'est-à-dire c'est une maman preuve. Maman top sa première fille, c'est Dada ou azapé soit Telemi, moninga na yo, moninga nanga. Comprenez? Ndenge moko na ba maman Gabriel, soko Telemina ba Gaëtan ba nani. Ozomona ke bazana bana o baza pena ke non, ba l'équipe ba 20 ans. Ça dit ba mikolo. Soko ok et pas maman maman Thérèse également, elle a des enfants. Même au azobima ki azali mwan oyo donc abimi ya cousine na soko nièce na ye. Mais à part wana elle a des enfants oyo baza bana ya yemoko baza na 12 ans, na 13 ans, so qui peut pas maman 7e bagarre. Tu verras que à Outa dernièrement kolobana biso que j'ai des enfants oyo bakoli, c'est-à-dire bazali ba maman, bazo mériter respect, considération. Voilà pourquoi na benga bango ba maman. Moi bi ke ba maman oyo basali musala kitoko te na communauté. Ce pendant baba maman, baba sœur, te po ba se comporter loka ba sœur. Te baba maman. Mais baba maman. Mais basali musala kitoko te na communauté. Thérèse na 7e na bana na 7e pour 7e mutabandaka ki azana ba voice. Est-ce que ezalaki important
ba voice to ba secret o bosola kina na mowe o ko expliquer biso kozara na ba voice na ba audio na ye to sala nango nini lelo yo Thérèse apai azwa kita ya koleka ke mowe aza camarade nanga meilleur ami nanga so za na ba voice nini bimisa nga na yebi ke Thérèse nande ko mwasi akufa suzi bantu. En tout cas, il se peut que Bawela m'parle. Comment on dit na habité? Là, j'habite pas les quartiers. Te ponga na nga yamba Thérèse ya kan orchestre héritier de Koluka je respire. Ngamna oui, amel fazo ya répétition ngamna zovana. Oh. So de na moni misia ye awoloba no le roi mwasi ni. Je respire, mais j'ai wana asa mona mukiti. Tozan émission bandi. Non, allons-y seulement. Allons-y. L'amour n'a pas d'âge. Donc, au moment que même Thérèse, est-ce que c'est important à kokota na kata bêtise ya 7e quoi kolobake sur azana bilo comme we abimisa. Apparemment epikaka mère à chaque fois qu'on parle de Thérèse ya bangani. Ya bangani, point ya bangaka. Ezalora toyebi ke ba congolais ba kosela bato makam. So ba koselo likam, so ebi kozana na kata likambo wana te. Fanda kimia. Fanda no kimia, est-ce qu'il faut yoloba? Belle vie m'a combien balati c'est bon ce moment là c'est justifié. Jamais. Bon mon amour ya solo, bon mon amour ya lokuta, ibino nde boyeba. Mama ni maman Olive Lembe Kabila. Ba titre tout balati ça a ça les cas émission nani pas c'est justifié que comme tout baloba sur nga ba kosaka. Pona nini Thérèse azozo ma parle bima. To ça l'analyse, tout ça analyse te. Les amis tuna kana tuni bande connexion ba comédien. Tant bino boya kovana na ba ki Thérèse nga na eseki o Thérèse ya zonga kenina nko éduquer ki na yo na mwana na yo o ba memi dossier à famille ba na na réseau. C'est grave hein. C'est grave. C'est grave. Lekio yo bokoli na ndako. C'est grave. Azu courage à manquer au respect ko finga yo na média. C'est ko éduquer. C'est grave. O éduquer qui était. C'est grave. O éduquer qui était Thérèse parce que leki nanga onga na zué na 2 ans na utine mbujima ina bokoli. Il faut ça ba norme onga na. Et puis on nous apprend que petite tanti na moisi azana ba secret ebele. Et puis balo baza lesbienne. Nati nga soki mwana wana za lesbienne, azui copie coller ya nani, azui vie ya nani. Non mais ye azoloba nini mwana ngona monoko na ye. T'as dit tozo kendete, tozo koma. Ya iku do cette Thérèse ate koti kaka. Thérèse ya atika no kolandela ba voice ya Suzy. Azonga sala musala na ya ki mama abandela ko éduquer ki na ina mwana na mwasi. C'est important ça. C'est parce vraiment que très important. Ngai tinati mwana nga ko yaka media te. Ata makamanga zondo nga bakanga ngati. Bana ngapi bakoleka na media. Mais ce qui est grave, c'est que nani ayebate ke bakangio. Nani mon neveu Brian bina été. Maman voyage. Na yebite papa Diego a joué rôle wana ndenge nini. Pour moi na 10 jours maman na abiminde ayo comprendre que maman était aux arrêts. Voilà. Oh là. On se comprend. Est-ce que c'est important? Parce que une mère peut donner que c'est qu'elle a à sa fille. Yo mutu élevé leki na yo mutu élevé mwana na yo. Ti leki na yo élevé azwa courage ya kwa koleka na média. C'est-à-dire o éduca qui est bien te. Ti leki na yo propre azwa courage ya kwa kofinga ona média. Et c'est éducation yo pisaki. Et tola mukato susu mwana na yo propre. Aye kofinga mama leki na ena media kotel sa biso ki les. Na mwana na ye pe propre. Mwana Thérèse leki na be monsieur Belé. Nzambi wani ka na yebite. Mwana Thérèse asali be mission. Abi mwana wana zandoki asa lesbienne. Go na mono asali émission ti eromoni a ko na âge ni. A mukolo a jeune fille. Na tuni ndenge yo ozo estimer 25 ans. 25 ans. Ngana benga mama Thérèse ya tantine. Oh sœur. Na moyenne. Asa maman. Vous comprenez? Donc c'est que Thérèse au sali musala ma bé.
oloni mabe bambuma nango yango leki no aye media bambuma nango yango mwana pe aye media zo finga mama leki lesbienne abandiki lesbienne wapi nanda kwa Teresa sko Teresa silaki aussi ça qui yango tendeli donc ezana bilo mususu toko yaka to vanda asuste to sala bino be mission Teresa zonga nano kene ko edike bana tika olandela ba audio ya Suzy yo mutoboma Suzy te yo lobake yo na Suzy bowela mobali te tika Suzy soki 7e malobi kaza ba audio abimisaka soki za base ye mo ayi place osuka nango so epesa ya solo ye mo ayi place osuka nango yo beta kara ba audio wana so bangani zonga na kene ko edike bana balandio na media ba na mafinga balakisa éducation pesa ki bango botika biso pe matali c'est ce que moi j'ai l'habitude ya oloba awa nakati mama Sarah maloba te j'ai l'habitude ya koloba ngo awa vous savez biso ndeto aboye tozalaka ba ambassadeur ya ba parents na biso ba famille o biso to utaka nous reflétons l'image ya ba papo ya biso na ba mamo ya biso. J'ai du mal de me mettre comme ça na kiti pour parler à mal ya maman moko boye parce que nga na botama na maman na botama na papa nazali na bayaya nazali pe na baleki surtout ya basi. Moi ça me choque tellement impossible. Mais chose grave aujourd'hui nous voyons à la télé, ce sont deux mamans. Ba maman oyo bazana bana bazana ba koko même bazali au cœur il y a ba scandale et belé. Vous savez déjà lorsque vous sentez que votre nom est otanga manandenya mabe. Moi je vais parler à maman Teresa parce que c'est une maman qui ngai personnellement nayebi, j'ai son numéro, elle a mon numéro, de fois pe topé sanaka ba bonjour bien que ba émission na plateau nanga donc alinga kolekate par rapport ya ndenge maman do yemo yebi, mais moi c'est une maman qui toko mamaka. Vous oyebi très bien que ndenge za boye komo nanga etanga makana ndenge mabe na internet. Ezotanga manandenge mo boya salité et ezotanga mateke ndenge ba kombo ya ba Belvique Kondi donc etanga malelo ya ba Ursule Péchanga nde ezotanga masiko ya ndenge ya ba mama Dinana ezotanga make asali ba film ebele mais na ba film na ye ebele wana asali Congo ezokopesa ye o donc esengeli bazo tchele ba moyen o de sengeli te pour sala musala bien mais c'est plutôt kombo donc etanga makaka na makambo ya salité. C'est lorsque déjà vous sentez que vous êtes déjà parti vous ne pouvez jamais permettre à votre fille de passer à la télé. Aleki nepe na télé afani na kiti abani pe koloba batu na wana mwana nani mwana mama Teresa. Boseme nini na mitu ya bana wana bozo tcha nini. Il faut épargner les enfants, épargner la famille, épargner ba vie privée, ezo sala bosoto, ezo sala soni. Et puis na makambo nini? Ezo sanga pasme na kiti mo mungu mpona dédicacer mutu moko awa, il s'appelle monsieur Raïs. Libanga zio Félix. Raïs. Footy ça. Papa Raïs no footing. Libanga footing. Papa Raïs zwa mabanga na yo soki pe komba mama ezali otindelinga ngo sikoyo na bandi ko bwaka mama ti mukolo Jésus aoya zwa mabanga. Donc kolanda bazolu ko panza ngai na yo te. Mais t'as dit pour ça aux célibataires. S'il vous plaît. Célibataire. Ba o déjà si bakei. Omoni ndenge bazozonga te et puis bazozonga mabe. Maman Teresa célibataire. Sarah, tu sais dans la vie on ne peut pas jouer avec la vie de couple. On ne peut pas jouer avec un sentiment de l'autre. D'ailleurs, c'est un péché. Même la Bible est péquée de jouer avec les sentiments de l'autre. Maman, t'as mami bali na kachanda. Changement des hommes. T'as côté yokomi. Est-ce que biso tobe ba masolo wana? Na sope ça conseil. Ah ok. Non, so ça conseil vas-y. So ça conseil vas-y. Yamozo balade. Non, si c'est un conseil. Yamozo balade. O se garçon moko enfermé, semba moko boye, on dirait banga rabasi yamozo balade. Basi bazana TikTok ebele kuna kutunga moko na fongola TikTok na sala 30 minutes na kokite na bosana na mot de passe.
Un monde sans loi. Moi, j'encourage Maman Mimi dans l'initiative. Oh, d'ailleurs, nous mené des marches Montboué, nous avons le numéro, nous avons contact, nous avons mené des marches Montboué. Il faut qu'il y ait un bureau, il faut qu'il interview sur ce sujet. En tout cas, on y sera terrain au côté Ezaki, si j'aime Yangote. Mais aujourd'hui, des filles légères, des filles sans valeur. Oh, yo bazu musala na bangwa mabe. Baluki forme Montboué, balatisi yango, ba yé na TikTok pour nuire na nation, pour nuire. Bah jeune pour nous conduire bah tu es belé parce que aujourd'hui des filles légères bangonde bah comment benga bango bah influenceuse. Imagine toi Sarah aujourd'hui bah fille Missous et excusez-moi nga peine na yo kaka natala ka petit na ba YouTube nga nga lokolo pété nga na ka fille ya lokolo wawa maman toi une fille de lokolo pété ou yokanan une fille de lokolo pété où on joue avec ton corps on te paye l'argent. Ba foutu mbongo pona ko sakana na nzoto na yo ozo be yango lokolo pété oza fille ya malédiction wawa fille ya malédiction donc oza fille tu es azazozo lokolo kilote maudite de génération en génération. Voilà pourquoi lelo votre exemple ya fille ya lokolo pété elle se retrouve comment et serva kabino ba leçon ya maman et serva bino ba leçon bino baye o bokendaka wawa mwana mama ekende wawa kande ezoke mama bozoki ne pe wawa ko la majorité vous allez vous marier mais bobo tate la majorité bobano bota et pas ya ba parents na bino oyo ekoza difficile même pour que mutu azwa charge ya bana wana la majorité mabala e comme la bino difficile. Je sais il y a certaines filles Sarah. Moi, je suis un encadreur, il y a jeunesse. J'aime bien apporter un plus nanga. Mon émission, ça s'appelle le code de bonne conduite. Beaucoup de filles aujourd'hui, comme papa Oyo, à Monique, Monzoto et Lembi, père Wana, Bazoya Kadepa Nabino, Azui, moi $200, à Pesio, et puis père va changer stratégie. Père va coucher lisusu naba na basi wana te la majorité va coucher kana bangote la majorité comment oye au simbié ou bien au siseye mais parlons non laisse-moi tadi bonga laisse-moi la kakio no bande employé ba mo bien maman nazana les codes de bonne conduite toleka ok je vais aider mes sœurs loba et comment système ebele misu de comment kaka ki asimbi papa wana asimbi na kimobali na eti asimbiye papa na soki non s'il vous plaît Sarah s'il vous plaît laisse-moi parler avec mais que loba bien ceux qui sont en train de me suivre s'il vous plaît c'est important ça loba kasi aki asimbiye tata papa wana maman papa na a jouer na ye et Sili Nasuka papa a pangusi azui par exemple $500 à PCO pour yo moni papa na gout a sala kana ngai loko makopa sona ki papa na sala ke loko soka na simi papa na sanzi mbala mombongo iPhone 14 Pro Max yaya tu es en train de détruire ta vie ton avenir ba arrière ba passer ba kolemba pour na ba délivrance. Alors bozoti ke la biso mukumba nous là lobi na biso eza ndenge nini non ma chère la jeunesse à venir na biso eza sombre avec pauvreté oyo ekoti na mboka na biso Congo diable azui apesi ba oyo ye ba minduki oyo eza facile pour na ko détruire. Il a compris que avec le jeune fille azali na facilité ya ko s'aimer pour na ko détruire. C'est comme ça yaya. Nandenge bino bozoya ka koloba wana, je suis pas un pasteur mais les jours je sais que ministère wana ezalaka kati nanga et bima un jour j'attends le temps de Dieu. Yo kendaka wana pour dire que papa odo kana kenaka soka kana sise ka papa ka essentiel kana sise ba misusu baza wana yo kendaka o sise abwa kelio na munoko ako exiger yo mela yango. Moi je dis de vérité. T'as dit bien on y sonné. Mais laisse-moi. Mela yango Erio meliwana nasuka on te donne l'argent yaya c'est pas ça la vie maman toyoka ma solo tindenge bango moko na TikTok balobaka ngo ma chérie ce n'est pas bien yaya ce n'est pas bien ma sœur accepte la souffrance. Accepter la souffrance, après la souffrance il y a une autre vie. Lorsque tozoko vivre avec Dieu, acceptons ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit le malheur atteint toujours le juste. Mais nzambe na biso odon kaya ka muto suka so ye malheur wana nyonso ekoza esusu te ça sera effacé.
la jeunesse beaucoup mosanga pasi les jeunes filles beaucoup mi ba instrument ya ba papo yo bazana ba jeep ba jeune garçon beaucoup mi ba mbua o bazo kende ko mataka bino na mukongo nyonso, ce n'est pas bien. Et à la fin beaucoup legela biso na YouTube na TikTok rêve na bango lokolo pété ngai boy, vous êtes plus que des chiens, que les bons dieux vous pardonne. La mission Bozoya pour détruire la jeunesse Nzambe Aotika Binote. Voilà pourquoi j'avais dit je vais voir maman Mimi. En tout cas, elle a mon soutien. Faut te soutenir. Tous Moussala o Zosalawana. Tola Kisango na Mokili Mobimba. Que ces gens-là basent à la capini. Parce que banga lisu soute Sara. Lobi biso to yeba ki mutwa kisi. So yo ke papa na gana kisi. Boko banga ye na dinde ko impossible. Magicien okoba donc okolega kutu nzela wana te. Mais aujourd'hui, pena donc ba komi pena ko inviter batou visiblement comme ça mutu mo boye na TikTok et puis le TikTok c'est pas pour le bêtise et ça pour na bandumba te. Et ça les Congolais utilisent ça d'une manière abusive na degré moko impossible. Babi na kaka oh mbokande ni Sara. Oh to pesa bokechu raison. Mbokande ni ba fille ba babina ba ni saka mabele. Ba fille ba ni saka kasima. Mais c'est quoi exactement? Non Sarah. Bato français balobaka c'est beau à voir, tu peux regarder. Maintenant na kotala na yo ozotala ndenge bato nyonso bazo kotala mais kati na yo oyebi pourquoi donc tu regardes ça? Il y a beaucoup de personnes que nous avons quand même eu aussi à entretenir des relations na bango Sarah et ça juste pour comprendre qu'est-ce qui est derrière donc le coup. Voilà. Donc c'est un peu ça ce que tu vas continuer dans l'émission. C'était juste moi conseil à moquer pour la jeunesse, soyons prudents. Non, le mal n'est pas l'émission a été bien faite. En fait bah Thérèse y a besoin contribuer peine à malheur et à jeunesse. Basungi ba tout parce que ceux qui na lobby va contribuer sur l'éducation à banana ils a foutu. Ils a foutu parce que maman m'a Mimi ba na nzela ya mabe. Et pour finir, t'as dit nana ba qui c'est à Balibandi. Ouais, c'est bien, il y a beaucoup de personnes bana ba calvitie. Nas banana yo. Ngaïté Sarah. Ngana la tada chapeau. T'es photo bon Salibandi. Non, ça va aller avec le temps, ça va aller na linga kalibandi nanga ka dezala. Tu obimi libandi. Moi na te moi cité au Libandi. Mais en tout cas, tu sais, Sarah, cette émission s'appelle le code de bonne conduite. Les enfants, il y a priorité pour la vie d'une personne. La femme aussi également. Mais la femme est une pièce maîtresse pour la vie des hommes. Dans le monde, je n'étais pas venu juste pour accomplir mission en Zambie pour laisser les enfants. Non. Celle qui essaie. Ouais, je suis très heureux. Prenons le temps, Sarah. Prenons le temps. Ne faisons pas comme les autres. Yo, depuis 2012, depuis 2022, yo nangayi toujours travailler. Combien de mabala ya batu oyo yebi? Oh babala ni na 2012 na 2023 na 2022 mais na 2023 ceux qui OK de pas na bango ni koso ni ba téléphone de légal sous-outé. Ba combien? Ba l'équipe déjà 4. C'est-à-dire je veux me marier parce que je vais impressionner Batou. Je veux me marier parce que je suis fatigué de préparer les foufous seuls. Je veux me marier parce que je suis fatigué de rester seul à la maison. Non, on ne se marie pas pour tout ça. On se marie pour toute la vie. Le mariage, c'est accepter l'autre. Le mariage, c'est... Bon, papa, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, Sarah, on est commis ma vie privée. En tout cas, on peut parler. Il y a conseil pour aux en Sarah, s'il vous plaît, on est commis ma vie privée. Tu sais que tu trop sensible côté kuna ma vie privée, j'aime pas. Mais la ouais, mais sois patient, non? Yo c'est pela raba la bana raba benga konoko. Ouais. Siko nga. Tu dois adapter ça moninga, so que dauto yiba donc loko na chambre, aleka sima kiti. Siko nga yanga pe mkoni na kumona. Avec le temps, le pari ne s'est pas fait en un jour. Rien ne peut se faire sans le temps voulu. Celle qui essaie. Oui, je sais, maman. Je prends mon temps, Sarah, pour que demain, vous allez à l'aise. Voilà, mesdames et messieurs,
nakanisi ande na luka to kabona na Sarah po na ko continuer na été terrain papa die kwa lobby bon papa lobby e koleka papa die kwa lobby papa to kata non kata no ko kocha papa die go non alobi na ye eloko te alobi eloko te papa kata te